Allô, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officiel, la chaîne d'actualité. En tout cas, bande retour Bolanda vidéo nanga oyo ça dépend ero bokolandango. Bambote na binu bisika bozali bo like bo partager bo commenter Dorcas Bolo Coco Gauloise et Abakouk. Merci na binu batunyo so bokolandanga. Les Abakouk du monde, en tout cas, merci Nabino. Continuez de partager, continuez de vous abonner et continuez de liker notre vidéo. Bande Konangai, tout Bolingarabiso, le Gaulois, les Abakouk. En tout cas, film Nabiso est en marché. Balobi, conscience du mal. Tout qu'un de la film Nabiso, na chaîne Nabiso Kitoko. Il y a les Abakouk de SB. Il y a partagé le film Nabiso. Et puis, Kuna na SB officiel, tout de suite. Film Nabiso mon oncle, en tout cas très belle histoire et ça lit bien en ligne et bravo à Sila, bravo à toute l'équipe de SB, bravo na batunion so au bazar au travail na Sila Bissal, en tout cas bravo Nabino Bandeko bozulanda biso boza ebele, merci à Mazozona Inde, l'impératrice, la maman de tous les Abakouk, merci aussi à Sam Coucou, le nécessaire Moté Mémé Coucou, en tout cas nalobaki matanga eleka et puis toya kosaba analyse ya matanga. Nalai penza na courage nanga nalala parce que je fais cette vidéo à 21h, je crois qu'à 23h nous l'ont publié. Cher ami obozo landa biso bandeko boza ebele. Nalandi matanga, nalandi presque ba vidéo na ba chaîne ebele ya matanga ya papa na biso Richard ou ya tiki biso lelo akendaki kotika na kunda na ye siko wapi akovanda. Bandero na ngai nazolanda nalandi matanga na ba chaîne presque ebele parce que eza ba parti nyonso te parti ko raté awa aucun place mususu raté parti ko raté koto que place mususu kuti parti wana donc ezara bon faut otala partout vraiment lelo na côté ba youtuber na ba youtubers ba mbongo ba ko ba chaîne na tali bino penza na consommer bino tchelanga j'aime s'il vous plaît Abakouk lelo penza je vous dis na consommer bino na tali bino penza bino ba youtuber na ba youtubers onyos na tali bino bandero na ngai mupanzio bomoni na tezali arrivé ya Jérémy Chabani o bozo ka balobi Jérémy abeti mikolo 12 abeti mutu oyo asala ye ayeba na YouTube 12 mutu ango nani asala ye na YouTube ye wana côté Jérémy Eraye arrivé na hier à koti na matanga pour ba pesa ye place akangaki elungi azoya vraiment so motel bon mona ba vidéo na tchewana elongi peneza ki fermé akangi elongi en tout cas alekaki atalaki gauche te droite te alekaki atali gauche te droite te batu mususu balobi ke non ezaki na mikolo bazalaki wana il fallait Jérémy aya kopesa bango mbote. J'ai une question à poser s'il vous plaît. Matanga eza fetite auto tele morwanyo seksa mutu bonjour ya nani oza bien yebe ya nani oza te matanga ezali lié ya mawa auto ekolela. Est-ce que Jérémy azakaka obligé ndenge ayaki matanga wana ndenge akotaki batutu o yakutaki wana il fallait pesa bango mbote, il était obligé s'il vous plaît. Question na touni kaka yango puis question na zomi tuna est-ce que Jérémy azalaki obligé ya kopesa batutu akutaki na matanga wana mbote azalaki obligé ya koleka bakicho yakutaki wana po yovanda na place na ye il fallait pesa ba papa wana bavandaki wana ba maman wana bavandaki wana mbote donc lokola pesi bango mbote te veut dire que Jérémy a memi ngambu akoti na carnet noir eza matanga aye kolela Richard o bavandaki na ye bien tomoni ndenge Jérémy aleli aye kolela mutu o bazalaki na ye bapasaki peut-être ba moment moko ya bien to ya mabe wana etalika ye na Jérémy aza obligé de que ndenge ye matanga wana il faut na pesa papa elombe bonjour il faut na pesa papa masumu bonjour il faut na pesa mikolo nyonso bazalaki wana bambote na pesa orsi non il n'est pas obligé.
Soki bolingi bambote, bozeli batomboli corps, basali lever du corps. C'est là que boromona boye, bopesi batu bambote. Soki bolandeli Jérémie bien, déjà même na debi, na moni vidéo basaki na tendresse du binga. Tendresse ayaki même, quand on a Jérémie la question, Jérémie n'a pas voulu. Vraiment, c'est comme si il était abattu en fait. Azalaki très abattu. A préféré qu'il gardait bande naïe. De ne rien dur à garder bande naïe. Oya préféré qui. Mais bino bateau boa Rolanda Rabiso Mikolo nyonso les abakouko. Ba fan ba héroïne ya Jérémie. Na ba héros ya Jérémie. Yo Rolanda Rabiso. Jérémie n'a rien fait du mal. Jérémie a ligné cause de la hypocrisie. Nenge bino bolinga ki ya la hypocrisie devant Belleville. Non. Amoni Belleville ba solo la raté. Alors bien on peut sa Belleville mbote. Mais ça Jérémie. Ba solo la raté. Pourquoi bino bolinga rabatu ba la hypocrisie. Donc veut dire que na solo la nanga exemple. Na tendresse di bingate. Mais le coup na moni batu na la batu ke na solo la na tendresse di bingate. Non. Toza li sous na terre comme ça la hypocrisie. Muto bo solo la na était to solo la kate. Muto bo solo la na e bo zalaka. Jérémie azara sous na Belleville. Jérémie na Belleville courant na mai ele karali sous soute. Donc Jérémie fallait y qui na matanga wana à sa genouille devant Belleville, après si Belleville parce que Belleville a zanani. S'il vous plaît, ton solo là. C'est qui Belleville? Moto bino bo monara grave. Hein? Vous comprendre, hein? Pardon, je dois m'occuper de ma fille. Parce que c'est comme si que... Allez, tête. Voilà. Belleville a nani. Oh, Jérémie, il faut s'agenouiller devant Belleville pour appeler sa Belleville. Non. Tolobi, 2025, oyo, trop vivre en hypocrisie. Donc, pour Nabino, Jérémie, il fallait faire l'assemblant. Il y a relatif à Batouké. Et Nazar reconnaissant. Nabola mouya Belleville. Non. Biso tout le que Belleville a la Jérémie. Aza Jérémie, Aza. Korou, t'as fait na YouTube, on peut dire que Belleville Moutabimi, ça y est. Mais Jérémie a une marque fabriquée par Belleville. Reconnaissance au bino bowling à Jérémie Aznango envers Belleville. N'a habité la reconnaissance dire à quoi? Banderon habité son azolo bamabe. Est-ce que dans matin à Jérémie, Mouto Bosolarana y était? Jérémie na Belleville, ça fait même 2 années, on peut dire, une année passée. Oh, Jérémie na Belleville, batang analyse, ba combote, ba solo la raté, ba blocana même na ba téléphone. Si qu'on le rôle à monaki Belleville, est-ce que, attends, ba lobby que Belleville, parce que tu as dit que Belleville a ali veuve. Il y a papa Richard. Attends, ba lobby que Belleville a veuve, il y a papa Richard. Oh, bah tout, il fallait ba payer ça mbote. Donc, y compris Jérémie Ponenga, il fallait payer sa Belleville mbote, parce que Belleville a ali veuve, il y a Richard. Non. Non, il faut arrêter s'il vous plaît. Bino boire la analyse Maroc à la con ya bouzoba. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça s'il vous plaît. Donc bolinga ki Jérémie nanga ki matanga wana. Il fallait bête nga na yeba ki nanga kaka. Na yeba ki na baki eglo yo Jérémie o soka matango yo ezaka problème. Je savais. Na yeba ki ango botala problème eye. Oh, après, tu vas pas m'assou mumbo tete. Baba m'assou ma fini biso bate internet, tu vois, bon, qui angote. À l'équipe, papa, elle ombe kaka boye. Eh, à l'équipe, vraiment, eh, Jérémie, en tout cas, mon kilier, ton sunga batouté. Yaya, mon kito, mon amant d'ingratitude. Ouah, t'as m'sou boye, on te preuve à n'ayez mon Belleville, azam maman ingrate. Ton solo là, non, la vérité. Toi, dans le monde, il y a ingratitude. Sans sali mutubola mkozela yo moutou wana futa ote zela nzamba futa yo. Preuve
vane ye moro belle vie, maman ingrate, n'a pas son encore ça les abakouk. Maman ingrate ye moro belle vie. Ingrate ye numéro 1, oh bon, on va traiter tout d'abord belle vie ye moro azana nous. Te prends. Ye moro belle vie avait ingrate makasi preuve année, muto ya sala ke mon kilier ba belle vie, biso le auto ye ba belle vie. Belle vie ndima mutu wana te. Azara même pas reconnaissante envers Moutouana. Bon, si vous avez la reconnaissance, Jérémie a la reconnaissance envers Yenanini. Parce que Belleville, Jérémie a un produit fabriqué par Belleville. A un produit fabriqué par Belleville. Ceux qui ont les Canada où il y a Belleville na YouTube, parce qu'il y a rappelé dans ma Kambounaye. Et puis combien de filles ou combien de garçons ont les pas Belleville, bah banate, bah une aperçue. Bah tu peux malobela rabangote. Mais Jérémie a l'état à tia. A salam misala ne peut mokile le bela Jérémie. Reconnaissance au besoin de faire nenga ya ki matanga il fallait appeler sa belle mbote parce que belle azanani belle vie est qui. En tout cas non tout n'a bino ba question tu n'as pas compris raté. C'est qui belle vie? Belle vie a autorité morale. Belle vie nani? Azanani belle vie. Moi, si y'a ma comédienne, y'a mon malonga. Moi, si y'a 100 valeurs comme Belleville, y'a mon malonga. Ako fait là qui m'obali, mais moutou ba solaranete, Jérémie a l'ingas la hypocrite, il t'a le bin a repé sa veuve Belleville mbote, c'est tout. Vos mères repé sa ban à Richard. Pour Richard, elle a comme dit porteur, veuve Belleville banda ko mona yo, kakati Richard a comme rapporteur. Ailleurs on sent la sadaka na matanga au moins que ba comédien ba bon pesa mbonga matanga mais vevier mo kwa di charge à matanga pour aller la mobali na ye ti ba mo na vidéo ale li makasi parce que zo la mobali na ye si ko bota me ba bota ki c'est tout à fait normal c'est pas bon di ma ke Belleville mutaza veuve Richard. Cher ami, bolandi ma vidéo tout ya matanga. Boye bisabiso apart moni pasteur Nzaou. Azo sambe la banne ya Richard. Wapi peste moni moi si ya Richard. Place ni to moni moi si ya Richard. Moi c'est Richard. Azati la matanga. Veut dire que la veuve de Belleville, la veuve de Richard c'était Belleville, Candy. Ndi azali veuve ya Richard. Ce qui moi si Richard avec qui wana toi ma quand y a Richard avec qui wana ton mona eh bon c'est la prière bah ça les prière qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu me regardes comme ça quoi oh allez reste là alors ce qui botali na e simbelo ba simbeli Belleville na elelelio Belleville azolela olela pena mobali nanga keye na negligea ki yo erna vi mibali afika na bosani yo mobali nanga kala limbisa Belleville olela olo ba bongo je vous dis allez abaku bon dimelanga abando olela bongo olela mobali nanga limbisa ngai na aleli Belinda oyo fio so alikambo Belleville oyo allez Jérémie matanga aya afuka mela belle sincère comme parce que Belleville zanani oyebi na vie un moment bolinga rabatu bazala vrai ah oui un moment na vie bolinga rabatu bazala vrai vraiment. Bobby Jérémie a bangi, oh Jérémie a ba garde corps a bangi pour banga ba faire des ordres. Bon yé moros konga kamusine. Jérémie kuta lua ta ba garde corps problème ezate ton dimi. Si ko yo Belleville na tuna. Ba communicateur ya Belleville na ba communicatrice ya Belleville. Bon komi ba garde ya Belleville ndenge nini. Nganzambe ko luka mbongo eza pasi. Ya ngo luka mibali ya bebi no bana basi. Bana mibali bon luka misala ya bien internet et c'est pas fait pour les hommes. Na monya ngo lelo. Comment bino mibali boye mbinga boye mibali boye boza. Moi si moro boye fi moro boye a comme si bino ba garde na ye soit disons bino ba communicateur na ye. Ozi kuna c'est wala septième. Boya no expliquer elongi on est la septième bagarre. Allez septième bagarre maman mobimba maman 50 ans. Ye wana komi garde. Il y a moi dans le rôle à Belleville, fille à 47 ans, mais c'est grave. Moi, méchant.
Bozo sécurisé ye. Bozo... De Belleville pas comme un moutou. Kolo. Donc, comment on a Belleville pas comme un moutou. Si tu as cité Batu pas malonga, puis dans le Congo, tu peux Belleville. Belleville pas comme un moutou malonga. Et oh, soit li Kamboué. Veva Richard ou ama Kamboué. Si on veut Belleville, n'a tout n'a question par curiosité. Papa Richard era comme rapporteur kuna na soki Congo central, soki na ba Congo. Yo va rater. O yo nga pe côté. Pour Veva Richard oza matate. Yo no la mobali. Tomoni una Sylvie kuna simbi photo. Hey, famille Libota. Malgré Bosali bi parler, mais mamba Jérémy Botieka, et bien dans la famille Libota so bomoni Jérémy bete kara, mais na kamo e bokoki o digéré. Ah oui, bokoki ko digéré arrivé à Jérémy te. Boko betango karaté. Tu sais que Jérémy bokoki te, bon c'est qui FBI mo kwa kita ki sur place. Mais ça les dégâts bon bo ça ba crise. Parce que arrivé à Jérémy bo vu vertige. Oh, après si batumbo, toi on a fait, tu peux passer à tumbo, tu fais là, bonjour papa Elombe, bonjour papa Masumu, bonjour maman Top, bonjour papa Serre. Oh, et comme une classe, attends, la classe va peut-être bonjour madame, bonjour mes amis, parce que bongo, ben attends que bonjour Kingani, non? Non, ils ont bongo te. Vraiment, baby, que mambo est sopi et ça, il n'a pas si makasi. Le couteau m'a bête, mambo peut sopi et ça, il n'a pas si. Veuve, Richard, moutambo, il y a un comédien. Richard a tigi bana, tu as moni, parce que bana mi sa, tu n'as moni au pasteur, on va sambeli. Toi, yo copain dans sangona bana wana. Eh, veuve. Ko yara role la mobilité à tapage au sabat na matanga le but dans ta zoom tumba. Biloro tout au sali au Richard Azaki na besoin en era Azaki en vie. Tout solo là. Biloko tout et s'est passé l'élo. Richard Azaki n'a besoin d'ango er Azaki en vie. Mais vous pesa qui est yangote. Tu as comme un colomora dimi ko sala qui porter ce que na ba Congo pour en nourrir famille na ye. Pour en nourrir banana ye. Mais toi tu étais là yo Belleville mon senzio yo. Allez lelo yo telemi. Pomi mona. Omi benga soki pe nani, omi za soki pe nengeni, pe ozole la makasi. Allez. Garde corps 7e kuna simbi. Eza soni, comme on a 7e. Vraiment. En tout cas, non, qui passe, comme on a maman loko la 7e bagarre, cause la derrière Belleville, moi, nous, yabadi théâtre na simanayo, na âge ya 7e. Eza soni makasi. Ko simba Belleville boye. Bozo simbe boye na tout na question. Alingara piqué crise. Alingara kwe bozo simbe boye. Mama moleli. Alele ye makatafara matanga ye Belleville. Mama moleli musana lela kana ba matanga. Bilela lela. Ya malonge ezate ya sike ezate pa no Belleville. Nyoso da to tala to mone pa na yo. L'icône a yo artiste nyos ba yo la Richard à cause de toi. L'icône a yo artiste msu ba vanya bandaku na bango à cause na yo. Baroko yo la Richard te. Mbatu msu ba passer ba bon moment na Richard à cause de toi yo Belleville oh musenzi yo yo fi yo. Batu ba boy koya ko la Richard. Reconnaissance, reconnaissance. Il y en a qui bah reconnaissance au bozo Luka. Yé moro Belleville doit être reconnaissant. Belleville, elle n'est même pas reconnaissante, même n'a papa Richard Wakoufi. Parce que ce là qui est reconnaissante, n'a papa Richard, malgré la suspendre papa Richard, peu importe situation. Mais elle a suspendre papa Richard, c'est-à-dire qu'elle est moro reconnaissante, parce que papa Richard a moutou oh Belleville est pas na vie, libosa vie na maboko na yé. Papa Richard a moutou encadré le lot Belleville. Peut-être que le lot serait qu'on jouait peu plus. Papa n'a contribué. Mais yo moro qui reconnaissante envers ses papas te. Mais batu no bazo lukake. Batu baz la reconnaissant envers yo. Parce que vous a nani.
Adage moro loba, c'est lui qui tua par le paix, mourra par le paix. Veut dire que yo moro sorozo bo manambeli, okoku fanambeli. Donc, c'est-à-dire que, Belvi yemo kwa za reconnaissante. Azo reconnaître bolam ou yabatouté, ba savoir-faire yabatouté. Ba niveau ba si là, ba se donna fond na kat ya belart television wana. Ba travailla dur, je me souviens à l'époque, ba li pati ba outi ba saï mokili. Ba yé, si là c'est donné encore. Mais elle n'est pas reconnaissante na batu oh ba sale bolam. Mais bino siko batu na ye, bozo zila batu ba la reconnaissante na Belvi parce que ça la nini. Nini oh Belvi ça sali na théâtre oh batu ba fou ba la reconnaissance na ye. OK Belvi a yé juste qu'on détruire théâtre tout solo la pembe. Belvi a yé juste qu'on détruire théâtre. Reconnaissance au bino bolu kabatubaza n'a pas Belvi ndeti na nini parce que Belvi a fait quoi? Qu'est-ce que Belvi a fait? Oh bah tu faut pas d'accord reconnaître à Belvi chaque jour a commis nini bah histoire à la film Nigeria déjà total là. Oh bah tu faut pas la reconnaissance bino bozo nous envers Belvi parce que Belvi a zanani pe azana nini. Arrêtons-nous ça s'il vous plaît. Toi on a besoin de bilo rowana te. Bandero tu ba yaki wana batu ba ye wana na matanga tomoni totikali komona ba video eza ko circule totikali komona ta veuve mon côté à papa Richard, c'est-à-dire que la veuve de papa Richard c'est Belvi pour mutu aleli lokola mwasi ya papa Richard bien sécurisé bazo simba yeneta kufaka kwa na papa Richard na kunda c'est Belvi. En tout cas allez-y comprendre, moi je m'arrête là. Mingo le Bézat. En tout cas, je m'arrête là, pardon. On se voit demain. Bisous. Bye bye.